ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il a fait combien d'années Angola Express Business International ah bon pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là on a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment mais quel est le jour il y en a Angola maman Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Misala Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité, Yabundes, O Maman Abino, la Cabino, Kakaba, Histoire vraie pour Estalabino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout aux alignes, Nalobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Kamasulu, Irène Masiandoki, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site bo s'abonner, aussi tia maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager kanzamba lola akopambola bino parce que biso tozobeta masolo ya solo tozobeta aubergine te tozo la kaka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na ba réalité vraiment ebele ba mourena ba mourez na bandiko pesa merci na bandeko bazo soutenir nga ndenge na bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur mebla 22 ndako na Verchache ezalaka yo Betty la patronne na bosanité 001 bibi chez Mwanzambi et uno merci mama bibi chez Mwanzambi et uno balobi nzamba lola akanisela obolamu elekebele pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ba mourena ba mourezi mama Irène Masiandoki ayaka boye to pesi merci na ya be Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France ya prêtre Zakari vient na biso ya bogar to moni code mboka ya Willy Musheni motomoko bien papa social Anastasie Vita na kati ya bunde sport parole na biso ya mayele boni papa trésor chou balobi tazi Vita imana ya papa trésor chou umela merci na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine ya kati umela Fifi Tomo la japonaise tobosanité vie Simon ki bukidi na kati ya Luanda motambongo merci na Titi Gracie ya Bundesbank banque en direct de Bundes topesa merci na Jadon Fumu ya Zolande na
kati ya Belgique, Jado Makola na kati ya Belgique, Jado Fumu ya Zélande, balobe la telindezo bo mabango vilanga, Jado Makola, Jado Fumu umela. Ba mourir ba mourir mama Irène Masiandoki ayaka boy. Na bino lisolo moko bandeko nanga bo partager na yebisaka bino soki mama Irène aye ayaka pona kosolola masolo ezosunga communauté makasi lo lisolo na ekobete eza lisolo moko bana bazana pasi bazana choc papa otozobeta lisolo aza papa déjà aboti bana ibele azana bana na 4 ya suka aza mwana mobali azana âge ya 19 ans ba murena ba murezi mukili ndenge zaka na ba réalité na lobaka eloko moko na ba papa soki lelo o divorcer na mama olingio bala mwasi fotala écart d'âge na bolingo ekipaka te mais quelque part ezalaka nécessaire na sens nini ba papa na ba mama biso basi tokolaka mbangu wana fo boye bango mibali bakolaka na mwa charisme na loba abongo pourquoi na loba aboy eza na basi musu lokola ba biso ba oyo koza na mobali na kati ya ndaku bozana écart d'âge ya 6 ans mais batu ba mona rondire yo za mukolo mobali aza mwana muki pona nini tamsu mobali apesi nzamba apesi mobali nzoto moko aza nzoto mikie azo mwana loko aza jeune aza mwana muki mais de bino moko boyebi ke ye nanga tozana écart ya 6 ans ya âge do aza mukolo nanga ya 6 ans mais tellement nga naza mwasi nazobota mokili ezalaka bongo eza na mwasi musu mona aza mobali ba écart à 10 ans mais mwasi azopesa aspect mo loko ya mukolo parce que mwasi abotaka yango mibali babalaka basi baza na âge ya se mais bolekisaka se yango makasi te pourquoi na lobi boye bamurene bamurezi bolanda lisolo eza na papa moko boye na poto tokotanga mboka esika azali te mpona koboya polémique bana babengi topesa kaka bapapa conseil bana moto babengi bamama te papa na bango auti kosala AVC wana ezalaki grave papa biki na liwa mais papa ndenga biki na liwa papa tika na banomali na nzoto papa za problème na lokolo na loboko na munoko na loboko musu dans tous les deux maboko ezi problème mais à gauche eza na problème koleka ya droite ya gauche eza pe na passe makasi pourquoi bana ba na liso mama Irène pesa ba papa conseil toboyi te papa mama ko divorcer na bango eza droit na bango soki bayokani te donc bana ba accepter ezalaka nango pe bongo biso ba congolais to komisa divorce on dit grave moi si so ba boye pa mobala mo la comme na fin du mois eza normal na ibsa rabino tant mundela sali mariage a sali divorce ayebi pourquoi bible bitoto sa banzamba ba kondiase oui bible bitoto sa loi mutufa futa kempo eza ba loi donc mindele ba sala mariage ba sali divorce eza logique parce que bébé ke eza ba ko balana après ba se comprendre te ba ko luka ba divorcer oui toza ba na nzambe to boya ngo po bible boye ko bo maka bebele be mais moko na vision na mobile bozo kanti so bokabwani eza na ngo mabete mutna mutazwa kima importance na santé kitoko ba morena ba morezi bolanda liso pourquoi mama Irène aye ko ba makamba bo bana ba bengi mama Irène papa na bango ko sala AVC zala ki vraiment grave papa na bango na mama na bango ba uta ko divorcer ndenge tozo beta lisolo mwana ya papa na ya suka za na âge ya 19 ans oya suka baza 4 c'est que 3 na baleka ba 20 ans parce que suka déjà za 19 ans donc papa kolisa ki bana na mwasi ya liboso ba yaki ko kabwana mama Irène papa lelo nde to beta so aza na âge ya 60 ans azokende 61 ans na vrai ko 61 ans papa aboti biso ana 60 ans mama Irène papa kenda ko bala mwasi moko aza na âge ya 49 ans il y a 39 ans pardon 39 ans pas ko 40 papa kenda ko bala mwasi ya 39 ans azoko kisa 40 mais papa na biso azana 60 azoko kisa 61 awa na vrai mwasi ya papa na biso azoko kisa 40 ans déjà botala mobali na 60 ans pe aza mutu alimbaka mwasi pe ya 40 ans akomi déjà kokola mais azana mo énergie toke na mbongo mais aza mwasi mukulu basi mbaloba na mwana mukie mwasi ya mwana mukie azaka te mwasi so leki 20 ans okomi na 25 ans tozo préparation mobala bia mona ningo okende libala na 25 ans na mobali so okende ba morena ba morezi bolanda lisolo bana babi papa na bango ko sala AVC abala mwasi na mwasi papa na bango azaki na 39 ans mwasi papa na bango azokokisa 40 ans bientôt aza mutu moko amemaka papa na bango lokola jeune banda papa bakabona mama papa ata bima na échanger boko mona ba photo na ena mwasi papa zolata ndenga zolata suna mama te donc pas comme ko sala effort alata lokola jeune parce que moi c'est papa aza ser o alingara pe ko zala propre papa pa komi pe propre eza mabete eza malamu mais faut la tabiloko ya âge na ye eloko ye ko sala biso passe to bengo mama Irène opesa ba papa conseil toza contre papa te na mariage na ye parce
parce que na mama bayokana kite bazali koswa na biso pe ndenge bakabwana mpo na biso bana tomona eza malamu mpo papa sala vine na pe mama pe avivre na pe biso tosepela vi ke baproblème tokomaki na ndako eza problème te mais pasi ekomi kote nini papa mwasi akendaki kozwa azalaki nano mwasi moko abota kaka mwana moko vision ya mama ezalaki abota mpo azalaki nano jeune selon ye mwasi ya papa azwaki zemi abotaki ntango aboti lelo petit frère na biso aa na age ya 8 mois papa na biso banda oti kozwa maladi azosala 4 mois mama ira ntango bebe azalaki na 4 mois bebe soki abotami bebe alelaka na butu fo chauffe babiberon et tout papa na biso bandaki kosala abandaka mosala 5 heures du matin mama Irene mama ya mwasi papa azosala so bebe alamuki na 4 abandi kolela atikeli papa mpo na ye papa fo afesa affection ya mwana mingi mpo aboti na kimokolo bebe ya 4 mois papa kolamuka fo achauffe biberon achange mwana pampex asali tout nsima na ntongo ok mosala papa komaki fatigué une fois papa oswana grand frère na biso ya liboso parce que mwana apesika so aza deuxième na libuma papa oyo na mwasi ya liboso total papa na kilelo aza na bana 5 mpo sika divorce katiki 4 ya suka aza na 19 ans na bebe aza na 8 mois tobeta lisolo sikoyo papa comme ekobisa grand frère na liboso aza fatigué azoka moto ekomi osala pasi moto ekomi kobeta ye pamba yango mama erani pesa conseil na basi ya poto to na mibali ya poto mibali ya poto basi ya poto tozolela mitu pasi mingi eza manque ya sommeil na poto tolalaka bien ti na poto tolalaka moke tosalaka mingi yango na ye kopesa conseil na communauté mpona ke kosisa lisolo ezosila nango toyebaka korespecte aire ya pongi surtout biso basi olamukaka ntongo okendaka mosala okozonga fo lamba okosisa kolamba osimbi telefone ti 1 heure 2 heures olala mpo olamuka su 5 heures yaya komona te ke naza femme forte nakendaka mosala lokola mama Irene nabimaka ntongo tozoboma nzoto tozoperdre énergie tozotelema mingi mokongo ezobeba makolo ezwa problème tozokola toza bato fo torespectaka ntango ya kolala yango nga na sekondanaka te so mama Irene oyambaka telefone te oui fo nazala na pause eza na ntango moko naza obligé ya koyamba telefone te soki naza na ndako naza na famille soki nazwi ntan na ngai ya kopema nakokanga telefone surtout samedi dimanche nga nayambaka telefone mingi ya bato oyo kombo na bango eza na telefone nanga lokola famille ya be ya lokilo ya mesi fils lokilo soki abenga na kati ya Londres chéri be na koyamba beti la patron soki abengi na koyamba tazi vita déjà bato bakombo ezalaka na kati ya telefone ya be ya Zakari Tulomba ya Willy Musheni code mboka na koyamba makasi po numéro telefone na ye eza na kati ya telefone nanga na moni ya prêtre Simon Kibukidi na kozwa ba numéro eza na kati ya telefone nanga nde nazaka na facilité fifi tomo déjà na koyambe tongo bato bakombo ezali à part famille nanga biologique ba connaissance nanga bakombo eza kisoka bengi bishi mwanzamba bengi il faut na rappeler bata bonde na yambaka weekend bato bakombo eza en tout cas désolé weekend na yambaka na pasi po za kata ya repos faut na pemaka po na za mutu na bimaka tongo ba mama photo lalaka il faut to lalaka na ba papa tos bongisa tana biso batapoto bazoka mitu pasi ebele batapoto bakomi kokufa papa na nde kolamuka 4h du matin à chauffer non miliki avant bima 5h20 soki 3h mais si mon ami tala beba 4 mois alelaka mingi papa na komo koyebisa mwana liboso ke azoka mitu pasi pamba papa kendaki musala papa kendaki kokwea papa sali crise ya AVC toke na papa na hôpital nzamba sali grâce papa aza na bomoi mais akomi na problème ya santé mais ba déclarer papa lobe ezali manque ya sommeil mutesalisi AVC bayebisi bana ke bakawana na France ekomi fréquent basi bazokwea na ba métro na ba bis ezali manque ya sommeil stress eleki trop de boulot même biso en Allemagne toza na kawana po ba français balobeli yango basi ya poto toza stressé makasi tolingi musala tolala ka mukie toza na ba problème na ba couple bandeko nanga to se défouler na vie to kendaka ba restaurant to salaka to bimaka to kendaka ba église to kangamaka na ba problème te stress eleki mingi kolala mukie plus musala ba penser belé basi ya poto bakoma ko mitu pasi pamba ndenge moko pena mibala poto mitu ekoma kosala bango pasi pamba tozoboma nzoto to batela nzoto vie eza moko santé za na prité ndeko nanga mobali ozolanda nga fo lalaka mingi soko za na mwasi alingi nzoto mingi vandisa yebisa o eza poto na la mukaka tongo na kendaka musala to solola soki toza na tante lundi ti vendredi weekend
week-end ezaka pona biso ko boma nzoto pona mwasi te mwasi pe ko boma nzoto pona mobali te muta kufela ki mutu nango Golgotha eza Yesu Masia ngana kufa pona mobali te mobali pe ko kufa pona ngai te ba mama to ba kosala ka ba sacrifice tango boti ozana bébé conseil siko na ba mama ya mitema mabe tango boti ozana bébé na ndaku papa azokende musana tongo mwana lamuki mama zana bolinga kotika mobali zwa bébé ke na salon changer mwana couche milisa emiliki lokola papa na botaka déjà liboso divorce yo botolier mwana okomi ko sala nko po papa na mona ndire mwana liboso aboti prince na vie ezaye basi mingi baza bongo ce que azu mobala bato abotelier mwana zolinga faire voir mobala ondire ke mwana botami na liboso na mokili eza mwana eza ki mutema mabe tant mama ebi ko sala kate zwa soin ya bana eza mabe te papa salaka basi minga poto mibali ba kipara bana te yo linga kipe bana ndeni mobala zoke musala banda tongo tipoka yo salaka to vanda na nda ofandela TikTok na YouTube po kipe bana ezozangani po muninga zoke musala to ebako edani to ebako sunga na nzamba lola kopambola biso ça sert à rien zo maltraiter mobile na ndako asa papa bana na yo lobiso ki akufi bébé wana boti aza na 8 mois lelo papa banda saki AVC bébé azaki na 4 mois yango papa ya malade eza na sens to pesikara bébé wana pasi tanga okola kuta papa tamu azala raté to papa neta wana eza pasi kosala ngona nkote lokola balinga komona fa sentir nga pe na botelier yaya eza folie eza fantaisie eza sale la mindondo toza la mitema mbasi mingi poto bazanko ozana possibilité oselo monika mobala salon mobali paza mutu azape na nzoto bana bazana régler makasi papa sali AVC yango mama Irene ba déclarer ba papa na biso ezana ngo ba problème te ba problème neseleka comment revivre ne bien ba mindele ba beza manque ya sommeil ezeloko eza fréquent na France na basi na mibali donc ceux qui ne comprennent bien eza fréquent na Europe na basi na mibali tozola la mukie musala ebele to koma stressé basi ya poto ba yoka mitu pasi pamba mibala poto mitu ko beta pampa ba papa na bonde libino vie ezaka na brillante to lukarana no kimia mutu family ngaka ye moko tango zana mwasa utiko bota sala kata zola mso na butu mais sa mwana miliki yebise madame zwa mwana ke na salon s'occuper na mwana za mwana biso soki na 8 ans na omelici ata weekend ngana obima 5h du matin kokota na ba sentiment le kwa za mwasa mibale na mikiti sakaka pour moi celle bosso ka sanketo zala ka bien okokufa basi na mibale ba komi ko prouver ba deuxième république mwana ozaki na mibale liboso ekufi ozu ya mibale ozo ngo sala makambo po mobali boso senti que yo oza heureuse en réalité ozo bo manzoto oza no heureuse conseil na ba moureuse oza mato ya koyoka ayoka oza motema ko bomba abomba to respecter tant na biso ya pongi c'est très nécessaire na santé stress et les kimingi na poto musala ebele pongi mukie trop de téléphone TikTok téléphone YouTube téléphone trop kosola na mato ba basi poso bazobi ba mitu mato ezobe ba tokoma maladie ebele à cause ya ba téléphone kola la mukie en tout cas bandeko nanga to bongi sa vie na biso santé eza na prêté eza conseil par rapport à disolo bana ba beti na tangi kombo na bangote ba pe na posa ressemblisa tata na bangote mais bani ba pe sa conseil parce que ba médecin ba yebisi bango eza fréquent en France basi bazoko ya tina ba métro na ba bis ba crise na misala ezo sala ma mingi eza nango manque ya téléphone ya sommeil pardon trop de téléphone pongi mukie bandeko nanga to banga nzambe to batela nzoto to pesa nzambe merci pour na souffle de vieux a pesi biso azwa biso na ngonga na etomi bomate pour na ba stress téléphone trop kolala mukie musale bele nzoto eza eza lokola voiture eza pe na posa ya repos eza pe na posa basala ngo soin to kutani mbala sima soki mwana motazongi te partager vidéo like s'abonner na Irene Masiendo TV Koles Masia abomba bino tonto kutana mbala sima to sola juste abatela soto sana pe mana bon moi pe santé ezala kitoko au nom de Jésus-Christ de Nazareth là na lobi bisous bye bye. Yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila
liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt